Nzambe ya bakoko. Mama na ngai. Mama na ngai. Mama na ngai. Mbote yokufa mama. Mama ngai na longo na kati ya la Luanda mama. Mama ngai na komona ule kisasa mama kiatiki ngai. Mama na ngai botuto. Mama na ngai botuto Nzambe ya bakoko. Mama kiatiki ngai. Bandoki na bandoki babando ya mususu ya so bia pa akabola kama bekota. Aso ni ngai ba na futila nga sheni po attaquer mutu ana kuna ko moloba ne biloba loba. Ba comportement mabeka. Comportement mal. Maintenant qui cherche te, na cherche yo ke so sheni no yo tu no vino. Ye personne nga pasa likamna e simba. Mukolo tu na mboka lugara bongsa. To ele la ka ki chef ou ki président. Donc il faut que ba ko sangsara bato. Le longa na ko mona ndenge diche konde na fande baza mabe. Meta ke mukolo o alingi ekende bien a benga biso mpanza vanisi biso kotima soute bino mbebe bo comporter bino to bona makam. Bakar Rezo ye na komi kobanga Rezo ye na komi kolenga Basheri balinga gae Bagaji babulona Wagarara Tiga mwana badu Mumuti Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Notre ami intime. La vie change avec Jemidor. Jemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jemidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jemidor. La chienne par excellence. Jemidor. Todos os angolanos que eram em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Jemidor TV. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Balobi, votre fidélité nous honore, nous avons un plaisir et vous avez toujours connecté à la chaîne Abisso Jemidor TV, Balobi Jemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres chaînes YouTube et na mon pays parce que na rata Luanda quoi, Balobi actualité tout et ça on a Jemidor TV, na bokasi ya boss Deo Nzinga, Balobi boss Deo Nzinga na rata Suisse, yé muta pe samaram na Luanda quoi. Donc sans yé mobulu to pese wa mbote be place ça. Continuez toujours au sabola mon auto sabon na bana nyonso ya Luanda bana Congo bana partout dans le monde parce que na Suisse pe kuna yemo boss de Yondinga pe asala ba émission ezole ka je crois que bozomona ba image oyo ezawana na chaîne biso ya Jemidor TV en tout cas to pesi bino ba mbote belé to pesi bongo mbote na toujours na rata Suisse wana ba mikolo masoli na rata Suisse wana na Genève na moni bongo Hervé Chilembi na pesi yo ba mbote belé toke bongo na Berne na moni bongo Garnet Mavokela Chansard Garnet Mavokela topesi ba mbote belé topesi bébé mbote topesi pe madame mbote place Bolanda biso kuna na Berne toujours na Suisse masolo pena eli bino kuna na niveau Paris na moni bongo Patrick Kossi balobi Patrick Kossi Chekevara zo bongo na Kakato na niveau Panama quoi topesi ba mbote belé bato nyonso boza bongo na Paris Audrey Mezol Moleke Belé, Michael Molekela, en tout cas, vous avez Belé na Paris, tu peux sur Mbote Belé. Na Portugal, na pesi bon Mbote na Ivan Molekela, mon ex, balobi meu amigo. De muito tempo na pesi Mbote Belé, Julio. Na pesi ba boa tarde, Julio.
Muito boa tarde para você. En tout cas, vous êtes toujours connecté. Na kid na bosanité Fiston David Chimpaka. Fiston David Chimpaka Mutombo. Motema ya Delvina. Topesio bambote belena Madame Delvina. Pembeni place Azali. Sans oublier Lolo Yesaya. Lolo Yesaya. Papa na Rosmi. Hein? Papa na Rosmi na Roseli. Topesino bambote belé motema ya Keren Bouy. Babi président ya SBL Mboka. Hein? Mboka Likasa ma B0. Hein? Toujours ma B0. Topesino bambote belé. Derrière la caméra, tout ça bongo na balobi misapiko oyo sa musana sima bongo eza bongo ingénieur Patrick Patrick Nginamao. Ingénieur Patrick Nginamao Mulumba ye muto osima masolo na kati ya Gemidor TV quoi. Topesio ba merci belé na musala oyo osala. Lelo na bon plaisir ya ozala na moko ya ba artiste balobi mikolo to ye pena na moi terrain wana pour mon butu eza moi trop. Na zala moko ya ba artiste ba jeune artiste oyo basimi pe bendele na nenga mboka oyo angola ba yebi nuna na kin na Congo bo apena makombo bo yebi ki jeune ba ne biso na nenga Luanda côté tali mamba a to zapi na ba to yebi pena ke so muni aleki na nzela bana ba Holanda ba yebi ke masolo eza kuna na bokasi ya ingénieur Patrick. En tout cas, fongole biso chant, tous abongo invité na biso déjà autozana e na moya lelo. Telobi bongo bonjour, boa tarde. Na yo DJ Konde. Ouais, bonne boa tarde. Na mutu nyonso to azolanda DJ Konde molakisi. Et papa na bango nyonso. Babi DJ Konde mo ba papa kenda. DJ Konde molakisi. Nous avons na Gemidor TV. Je crois que tous allons nous déjà na ba chaîne belé ba monsieur belé tout ça là. Mais ba abonné na biso wala na biso na Gemidor TV et vous appelez bien ba DJ Konde molakisi azanani. Ouais, na yebiki ba otu ba wala nanga DJ Konde molakisi yeyo artiste comédien. Artiste oya sala valeur art na kati Luanda. Théâtre ezala bien. DJ Konde. Mais tu vas comprendre DJ Konde artiste onde yo lobi ki ya sala valeur art théâtre ezala bien na Luanda na ndenge ni. Na msala na ngai. Waso je Sambi ya bakoko. Mama na ngai. Mama na ngai. Mama na ngai. Mbote yo kufa mama. Na mangai la longo na kati ya labu Luanda mama. Mama ngana yeko mwana ule kisasa mama kieti kikai. Mama na ngai botuto. Mama na ngai botuto nzambe ya bakoko. Mama kieti ngai. Nikomisa kobile la ngai boko mama. Ingénieur Patrick Mulumba bisela biso musala po ba émotion auto omona awa DJ Konde bandeli biso donc babi izarande bwina makila donc na minute oyo kaninga leli akweko seka akosapela au moins na même moment et je crois que c'est si bongo docteur Nana Eyale to bisi wa mote belé au remède diagnostic en tout cas je crois que c'est si vraiment DJ Konde molakisi il roseli biso oyo obimiseli biso zigura na kati obimiseli biso ba réseau na kati obimiseli biso ba continuer sur na kati parce que DJ Konde ba tout wa yoki yo ba luka ba yeba obimeli wapi mambo sali oyo selon pena formation wapi base no za wapi. Ouais, donc mambo na sali donc saka makasi ya mon leader Jano de Best numérica donc il jouera toujours ba prince banini donc il me t'a sanga pena boulot pour mon avenir que ceux qui travailler tali qui na sur travailler boy ali ngate la kita na scène ali ngaka DJ Konde bandele ko la tala abu ka DJ Konde ko ye katrabatu akati bra couper bandele la DJ Konde bon mon asko mutaboya lekibino bon ni meteneni l'idée Jano de Best bambota to na eli sous formation pas Joël Ibarezo da obandi et pas The Best. Jano The Best na numérica. Na The Best ça combien de temps? Bané. Na The Best na sala ki ba une année ba 9 mois j'espère. Et après après na ke pas Jano The Best et pas ba Joël Barezo. Joël Barezo on sait combien de temps? Joël Barezo na besi ba 3 ans. Est-ce que na ba film news total ya Barezo au joua pe na po ba ebi ke Barezo kanga kina. Oh na kanga timu jibu.
ba princesse Sylvie ba princesse Sylvie kanga mujibu ba princesse Sylvie ba chikolopo rezo na ba boni na ngai rezo na ba qualité ba dansi ketande zande champion yaga de minera geta One Stars do dans la pièce on a sozala oh ngane mujibu ensemble na ba mwana mwindu bango tu basabe batiba daya bamadeso pembe ba série wana bozana moi succès mon bolakine groupe na Joël Barezo artiste nyonso ndo je pas Joël Barezo sur ole kananzela bana ba ibarai succès on ça ali mwana mwindu mujibu litungule nani ngaza kisona ke changu wana na ofanda pa l'idée na kauka mais sona ke changu mena iso plein na lupango ya osakana te donc bato ole la ka ba mona mujibu o mona ba komo ko tsanga tina kata pale ba bomba ngai po des autres oleka donc bana so ba école bato ba ki m'école so na ye changu donc succès pena donc yakala bo gérer succès on est nini pour les autres moni qui toujours signaler que Otikin c'est moi parcours kin ba braza ba gabon ba wapi Otina kin est-ce que Joël Barezo succès on sera bon bino no to bozaki wana on dirait succès wana bo gérer on mabe on salagi beaucoup ya non il bo na soute na position na bino te non ngana ta wana pe na liberaki na saleka musala binga nga Luanda na tika groupe donc olongwana yo groupe ezemba moko ya Luanda ko ya Luanda na yaki pena selon musala to yaka kabinda biso tu lisengi ki ngai lisengi mutazaki na producteur ayemuka tala lobi yino kinini Luanda yino kinini Luanda yena sana mtu mobwe na Luanda photo za nae esimbi pe tsame manga Luanda na epe na moni Luanda na continue ka bulo na ngai na zongi pe isuki shasa on a uto tambola fort so ndo Otikini boyo kuti groupe ndeni Joël Barezo to pesi président mbo te place aza groupe ya ndeni pepele na to jouer film na za film de jouer tisiko na oleka so tali CBS na tiki ba image na oleka donc succès kaka na zongi boy bandeko tuto uti na bango lokuta mabe na kini ba ebi succès donc na succès na kini ya osana te mujibu azongi yo moni ki na matin Braza to matin na leader Barezo Braza to matin na leader Barezo Pont Noir to ke Gabon dans le parcours nous salon botamona na leader puis na leader tout le monde leader ti Gabon na Braza bo ngenda masole za nini to ke na be spectacle c'est ba spectacle le kola na Pont Noir ba benga biso fête ya type moko azala ki peut-être quoi peut-être biso moi combo ski ça ba moyen ngatia ba moyen ya leader ya fête te manga pe na zalaki to tambola ensemble na Gabon lisusu bazaki na bana Gabon tema baningaka ba réseau trop de ba réseau ta matina réseau ye na komi ko banga na koma bo Gabon ba yebiango de kale wana ba réseau na zo yebisa yo pa biso beta mitinge mitinge balati bilamba na kati na bango batonda bosoto simba ye kanga ye benda ye nyata ye maganda gabobi maganda gabo c'est na mpepa ba DJ pende zakana nuboyete ba résultat nga betelo kona pena mpepe na kine kangaka wana ba tete wala na ba artiste musu ba bimilelo biso to bangote ba otala bino na ba sota biso na ba TV mais lelo ba bimi pe molike mukile sa bien mais na tawala nga na sa succès mujibu pa Joël Barezo ba mba za kite wa pena so na banda na bino lokuta mabe ce qui fait personne balandinga te c'est que comme mujibu bezef mais si go wana oloba bon et pas histoire l'histoire nous fait vivre donc c'est normal to zonga toujours na mama rambo elekaki ya on dit ça biso identité ya on sait que to fa non lelo po au salaire marambo belobi lelo to garder marambo wana parce que na niveau à Luanda oye Luanda tant oye Luanda bomino carrière romino musicien romino bete musique kodno iditi na baba kopilanga yango kopilanga ça théâtre nga kopilanga théâtre donc na salle la kango kutu minene te po kopilanga na lira nena ya koya na ngambala mo na sala une semaine tala na uti voyage na une semaine apam na komi otuna batu na fa na bango ye ya koto théâtre nini salaka
ye ya côté au théâtre nini ezalaka kara groupe mo yozala bayebisanga makambo wana mpo mona yango fo kende palanka palanka ngo ndeni o palanka soki palanka osepela oza desite bamemi ngai si palanka nakoma palanka bona bi nzambe na ngai yo kasi kotonga ndeni naolinga na vanda yango oyo batambusanga na butu nono bamemanga butu batimasana nga bi ozonga te olala na palanka balalisinga na palanka lobi natonga ketikanga na groupe moko boye groupe wana nake boye namoni baoni ya su mwa peso eza te président opa yebani te mwa peso ezalaki mpenza te seke mawa nabi genre nanga akeke swata na esika bon baza bacollègue mais nakoki kolinga awa te groupe mosusu eza te abi te groupe moko boye ebetaka na kuka moto yango bakokanisa lokola étoile nde kolo groupe mais ezalaki étoile kolo groupe te groupe ezalaki ya pa Carlos Masamba nakoma groupe wana boye mamoko namoni groupe na CP namoni ba yoyo le roi banani kuna ya yoyo chef du groupe Mama Étoile Mama Étoile chef du groupe na écoute ba ya ba président Carlos ba ya mususu wana na kotipe na groupe tia musala pe musala Afrique pour les étoiles d'Afrique m'tapesa kombo ça Serge Bwana solution mais ngana sa moko na sa fort mais tout ça lango e simba jamais au poids masanga madoda yaka wa masanga madoda pe ko ta couper la sika et pour ne pas président masanga fan de M kama madoda wa pe ko ta sikupa la sika na ise yaya kubuka kute me photo ça groupe to lungwa kuna mba moko nde ba ibine bisoka bu to lungwa to tie me face si tu sali groupe tu ebe réunion na Serge Bwana solution na fait na Ginon Timba cordon d'Angola démarrer maman ma solo démarrer na iso mu pepe mabe na mboka ba ça ba film à danger bo teka ba CD ba parmi ba jeune ba CD bende teka mana ninga Luanda na nata kaza esepelisa mutazo koma komba zo benga na téléphone DJ Konde wapi di wana na nata kaza esepelisa DJ Konde wapi botse DJ Konde na film masala boy ye moko so lukila ngai place ba ko tsanga na filme et c'est pelisa nana takansa benganga abako benganga tout le temps artiste you peut nous en venir ku ça ba fijete kangama na boulot parce que pourquoi pour garder un niveau en côté pour on dirait tant que ça ba film on a beau teka ba disque mamogenda ça va l'autre monde en sous mara télé le bo ça ba groupe trop de rap bozo bimate bozo teka sous disque est-ce que internet comme de au bon moment solo pour internet c'est au moment solo ba chaîne exact là on a qui tout le monde va ça là quand internet tu peux savoir comme ce que bino na Luanda masole kufa point ouais masole kufa mon nakala zaka moi mukeba kokota muni na natakasa oche filme oki ki abengi umpanzi soit mwelo mobo et ça la bien parce que lelo internet c'est comme belé donc mutu ni so comme linga ba valeur sur artiste té ça artiste musalo fele parce que ngai soka batinga caméra na lela ngelo kote na milelo kote bana nanga ba oliani groupe wana to tourner wana batu ba uta misika batu wana singa fo pesa bango ba transport ba sabo kanyo sona ba sola on a contrat on l'isolé yebo yo ben déjà bien siko contrat o sola on a contrat bongo ça va mais mutango siko pas sala yango abi salaire bien parce que na ko yebisa bana ke ça va ba pesa $60 mais yo pesa $50 ou kenga trouble te na groupe problème o pansinga groupe te siko na minutes oyo to lo bagé DJ Konde asa wa pa telemi wapi parce que to betima parcours outi boye de best to ba réseau oye Luanda bande ba pa Carlos vaina Mama Étoile lelo oyo DJ Konde asa wapi wa lelo oyo DJ Konde asa na borna groupe na ngai moko ezanga kombo groupe na ngai moko groupe na ngai ba mukili Tatami de Star Vous répétez à wapi to répétaka tozalaki pa Olga Mbambi na miti oyo c'est parce qu'on est comme muke toujours répéter na Mavula to répéter wana na Palanka donc tout ça peut na recrutement lisusu ya makasi tema na kenda ki banda mboka chef na tika awa yebi kaka makambo ye pasaki déplacement na miti oyo on ça va jouer à répétition bato bana posa ba intégrer groupe le roi m'a voulu banika na Palanka faut comme entrer dans Zaba ouais parce que va jouer à répétition donc il va jouer à répétition toujours répéter kaka chaque lundi chaque jeudi
à partir de 8h30. Donc tout ça là et pas Mavoula. Donc il n'a pas l'encre. Ex Mambo. Ex Mambo, donc tout ça là toujours répété wana. Donc tout ça na recrutement pendant toujours le ba artère, ba actrice bien, ba vrai chéri, ba vrai Joe. Na o sala te tu as besoin na bino tant que moulaki si formateur na so former ya makasi li susu mabi. Na yena biloko kisasa. Bilo na sala mikolo groupe changer. Et comme biloko kisasa no yena ngo nengo préparant total ngo wapi. Est-ce que vous avez un espace membre ou soit na niveau à la chaîne YouTube espace et mon non ninga na zaboé nga na za TV na uto na TV katanaki na utiki na uto bongsa mama TV donc Camille to relancer kalate na relancer place chaîne ezali pour au mona déjà que même kamba chaîne ça na pepele mais to ningi to sala ba tu surprise place boss de la biso to ça te to avant de la muka moni makambo ezali atake mulaksi na osala yango DJ Gonde mulaksi ebi nde bato beba otalo boye na bapale ba mundamto mpe sa image ke alo bondire na nyoyo akukano ndire na nyoyo nani onsusu ndira la ndaka na nyoyo tenga na lingana yo moko parce que to yebi style ya groupe ba réseau bozali nango eza le rôle ba style wana ndé na tanga yi quoi et pas des best ba zigura et pas banani tout ça mais na romona yo boye penda etange yaya bastema ebele de yumoko image artiste nini peno rolo bake moi jeune obanda pe kotala na ninga jouer boyo koza pe no copier pe mwandamba idéologie ko to jouer rôle zambate o jouer ma rôle normal boye nani openda pe so moi makambu pe bon non lo bananu idole eza TV na préférant non trop na idole la ngai 2 minutes Igor 2 minutes. Igor 2 minutes, ouais, vraiment. Donc, on a consacré vraiment ça, c'est intérêt. Donc, on a craqué jouer le nefa. On a craqué c'était mal, on a estétique, on a un peu nazara, on a idole. Donc, sur eux, ils sont aujourd'hui, on a identité quoi. Leader Joël Barezo. On a ça, bah force, on a que, bah toi, on a copié trop, c'était mal, charisme. Donc so boy na mtea mabe ko lapa na linga pena yo mo bibisango parce que tout le monde a même dans les commentaires on ko ba lo ba donc image pena Igor 2 minutes et bima wana et pas na yo DJ Konde to moni ba bosali affiche DJ Konde ko toyo afin de ko toyo éviter masola ngo ezanini il paraît match na éviter botiki théâtre bon mais bino ba jogador bon ba joueur tonde nini masola ngwana za ndeni meka peko expliquer ba twala ndabiso ba mona ba fiche ba otona wa nzambela ngai na bia to tikisha sati to komi mbokati siko bongo avant to sa magamnia so tu photo beta na nubali to beta na moto chauffer makolo ngaba twa ndima tena radio mais ba ya ba mona neno chabi actualité ya mboka donc bwana za meilleur bi na otsa le 29 donc muto Pekisami muto zanga dans ma soirée le 29 le 29 muto ko zanga te po makambo za mabe DJ Konde na terrasse obeta bale na beta fande donc na tcha chobo kasi meka peko expliquer biso to landa donc bokaboli de quand mususu dans des équipes quoi ya sana makambo na équipe ya DJ Konde côté équipe ya fande asobeta na ngafara mabeza afanda na batena na sima ba joueur na ye ko zana ba joueur na yo siko to beta ne combien to kutana raté première fois to kutana ni fara yango wana le 29 parce que nyo so ezana bokasa na nani wa cheba moyen pour bino mbale bokutana bongo bobeta délégué Diego Maimona Tigre biso pena mbato bakotaka Serge Bwana solution za wana Serge Bwana solution za na Jérémy Pilar azawana président Liot ya palanka mukunzi donc spona dizana za matama boina mela miliki ya bien président Liot d'abord ba chema solo pour na match wana le na match to kuta na terrain wapi to za na terrain ya palanka na sima catholique na sima église catholique campo wana zawana donc mtunia so e bien on a palanka bon après match rendez-vous ça après match to za na rendez-vous chez délégué Diego Maimona na Zaba to vana wana kulia komela donc tu beta balle na mutema mabe pe na otsabi. OK, merci. Je crois que ingénieur Patrick Ninamao azala wana ozoba image to balancer te bandeni masolo wana elekana. Boutikin na sûr que matanga ya
artiste munene Johnny Fay écoutez on a Braza to na kin écoutez on a kin wawa bomoni ndenge ni organisation bande kapoto ba inaccord ba marmio sonné leki un mot pour na matanga ya artiste munene na tutika biso Johnny Fay ozana ba kin olanda yo talaye tout ça oyoki pe histoire maramne ndenge ki orolo banini ouais wana penda vechani basapeka ba moko ba idole o jouer tulanda landa kaka usotali bango pe saka ba idole ma pangeso banini donc en tout cas mabe dès y avait Johnny les gars pepele donc ba artiste ba sepelise ngai comme on a déjà ba igor 2 minutes ba vena biso po ba la marque la duchesse comme on a ba ans luzolo déjà ba zigura donc ça là qui penda kilo ya mboka yango moni ke lelo biso to saka na valeur te ba artiste comédien mais lelo to koma na ba valeur lope koma ke mwana nga bala papa tuni mobile no sa o asala théâtre père pas mon normal o famille sepeli on a calé ba rolando na machette muta sala maboke ba oni to mabeti mais lelo koma valeur famille kutu préféré zala na muta bon un jour nzamba sunga ngai naza na ninga petit momo boche bango balinga te na kota mais na uti luanda na ebe mais so nenge bazo ninga na kota na kati lupangu mais balingo ba lisusu na bala lisusu mwana bango ngabite mama na ye na ngana likamba bala te na ye kaka po aza mina ngai na ninga mingi mais famille bakabola ngana ye babeta ngai babnyokola nga bakata nga bilamba relation tikano mama bongo abiti mwana ngapela na balite babala kaka molakisi ngana nous sommes peut-être musique comme musique donc il faut la fierté ya mboka na biso Vejani azave na biso nzambe nda yebi donc ngana 5 ans merci na organisation tout ya batakin basala ki na Congo et ça peut moko po biso batalwanda tout ça kana ba idée na Sko bino batalwanda boza ba idée na po ani na si to na biso da kambi to chité pourquoi awa bolingwane zate po bandeko ba oti poto gouvernement te fouter ba billet voilà. Et on te montre que Maxi balandi après, Firenze balandi après pour d'ailleurs mutu na mutu s'est préparé. Et ça li bien. Ce qu'on bolingwana tout monde rara. Mais on a biso miraï sa kufara awa. Ezari artiste comédien sota Luanda nde bakenda ki yana ba kombo mutu to yeba mais ba making ité ba roti ka korte. Parce que pourquoi bolingwana ezanga bino na niveau Luanda Angola na mtema mabe makasi no mona ba artiste Angola. Bango base esprit mabe te koloba mingi bango te lobaka biso po pour artiste biso esprit mabe bon ngana ko biso mais ça fait na bato babima ko ba mikolo ya mboka oyo ngape na ko ça fait yo pointer ba musapika bango na esprit mabe na bien omoni ngai nde na sabu di chekonde na ko s'appelle kama malamu mais omona yo mtu za ko liboso place ana oyo sauter comme te sala logo te mengana ngala posa sa malam place wana do bango ozolo babana ba mikolo wana nde ba yemo bakasaka bina ta ba initiative malamu na Congo to mona kati soki mutakufe mona ba mikolo na ba sa makamba bien po ba soutenir artiste na bango na Congo saka moni ne di chekonde bimana ngola bongo mutu nya sota luka bengi sanga na tournage poka na bima ba santike akende ya tanaye mais na ngola soki ba bika di chekonde mutabimi e komi tala munde na za chaîne TV mtunya sotala mais zaka soka film na ngebandi to bandi l'émission bando kina bando ki babando ya msuso ya so bien po akabola kama bebe kota aso ninga yeba na futila nga chaîne pour attaquer mutu ana kuna ko moloba ne biloba loba de ba comportement mabeka comportement mal maintenant qui cherche te na cherche yo ke so chaîne non yo tu no vino ye personne nga place ali kamna e simba yango moni ke biso poto zala bien arangolé et zala bien il faut bango non soki ba bengaka ba icône c'est qu'il faut ba yeba ko solo la bien pour ba ope bazana sima basa nini ba bongisa pour ngana sana tate na welela la mtu loko ngana sa dia diche konde mulax artiste na yebani na nengela ngayo na yebani oya boyinga pe boyinga mais ngana yebige na yebani po na voyager gabo batu ba yebinga na ke braza yo moni artiste na Angola ke ndati braza salaka wana ba débat ba biso wa yela biso ba image wa DJ Konde molakisi en tout cas biso sara biso pasi komona ke boza ba artiste boti na Congo sika moko boye Luanda yo kabola bino
parce que yo étant que moko artiste conseil no repé ça na bato wana ka obinos bo pointaka misapi wana ba mikolo wana to bato ba osala ki botambola bien te to bozala awa na groupe ote association président Carlos yemu ta diriger bato misu ba linga ite lelo oto yebite association za la raté conseil ni no repé ça ba mikolo ba olanda yo to bato ba osenga fa ba tchabino na nzela me ba okokate bon ngai na pesa ka conseil mukolo tu na mboka lukaka bongisa to elela ka ki chef te ki président te donc il faut que yeba ko sangisa bato lelo ngana ko mona ndenge diche ko ndena fande bazama be metake mukolo o alingi ekende bien abenga biso mpanza vanisi biso kotima sote bino mbebe bo compate bino watu bona makambo so bino mbele bo sali ba des autres comment te bobo makambo na actualité na mboka c'est bino ne faut bo za be po jesani ekende ba oyo ba ko sala ka trop eza yango wana omoni ke mwana mobo a manqué peut-être diche ko ni molakisi oyo so sati ke diche ko ndaza poa oko benga biseke te muni wana azaya asabu po mutu nyonso to a comprendre bayeba kosangisa bato tala mboko wa mnene meto na association te kutana ka so mutakufi babe to kutana kaka donc soki to yoki feti pe na limite salaka soka mutakufi esili donc bato botama na kwa na bango poso che réunion non ya diche kondo ya te na yana yoka nani le kinga place wana sa mona yangwana en tout cas to zo matin et solo la kolukata bato ba rocha ba moyen ba tia ba moyen pour sangisa bato pesi mote bon na boss diekini babi diekini le ka boss la boss pesi ba mote belé sans oublier les grands déclarants Pablo Kini les grands déclarants Pablo Kini Balobi les bienfaits n'a jamais été oublié quoi les grands déclarants Pablo Kini boss de boss to pesi ba mote belé place aux ali papa na Nedi Kini tu pesi no ba mote place aux akuna na ndako bolanda biso donc ba artiste comédien bana posa ya muta cha ba moyen avant itaba le roi Pablo King déclaré à Luanda asalelo mo ya bien na Luanda oui bien moi asansi ba artiste basalelo ba bien kaka bango moko na bango moko oui masolo ngone kendara biso zate ba biso de ba boss Pablo King basa ba total rande biso auto sala posa eloko kende soin eloko kendara bien ba boss Pablo King ngai boss la coûté de la boss trop mais ba to apesa sanga tante coûté na boss mais ba tike l'espace to sola na boss Congolais zamte mama be asaka na pipi de liant siko no poko na solo la na ye nzambe to pesi no mbote belé pesa message mo na boss Pablo Kini ndengo sola boyeba ke boss Hollandao boss Pablo Kini Hollando pesi message boss Pablo King elo ngala ningaka boss botala pe ba jeune talent botala carte onente boss Pablo King ako formé pe artiste na ye lokola DJ Konde Mulakisi na kata Luanda na supe makambo na tambol pe na kombo ya boss Pablo King ça bien baya abaso bakar katoka ndemo koti soki pe boss Pablo King apesinga le car pe artiste mo ya Angola lokola DJ Konde zota idejo tambola nango to soit mbongo na futelo chaîne ozaka na yango natala nanu ke ibuli nezani mayele no nisani po batu misusu ba ozo ba chance ba oyeba yango te po baza na keto na mutema tala osalelo mubu ezala bien mais batu akomi kopona otala ke oyo te basala ngo pe bien e bebi lisusu mais biso te mato ba chaîne auto qui partait à part na bango to sala makamna biso bien. Donc c'est yo pour saluer ce bien boss Pablo King déclaré à Luanda. DJ Konde na mona ko trop vieux mais na zo attendre ka te ba nyonga ngaboué. Message eleki balobi message eleki en tout cas boss Pablo Kini à Luanda. Réponse est ça kubanga te na elo réponse et c'est ngandé il faut musala il est gamalo belé donc œuvre faisala. Boss Pablo Kini linga œuvre. Donc œuvre faisala. Ko to na œuvre na yo te présenter et c'est il faut osala boye marambo epesama en tout cas wana robanga te die Kini bleka boss a boss message en haut de l'équipe quoi DJ Konde na habité un mot de la fin par rapport à outil Kin Braza Gabon ozongisko Luanda match za le 29 lobby to za wana le 29 na ingénieur patingina on pour tout ça image message no repé ça ya suka pona batu nyonso balinga DJ Konde message na nga suka zaboye DJ Konde as artiste na bino bo soutenir ngai na sa rapena na posa na sa maramba bien pour na sa na art nanga na sa na musala na ngai mais na sa na batu te ba ko soutenir ngai pona kende liboso
Donc, arnia surtout dans ça, et ça a limité. Bon, nous avons besoin, caméraman, nous avons photo loué, photo batbaya, nous avons photo donc, on a pour ça, il aura bien. Bon, c'est pas blocking, Serge Bonne Solution, Papi Mangumbu porte-monnaie magique, Président Liot, Total Aka, DJ Konde, ça va bien. Et Diego Maimona, délégué Diego Maimona, donc il Total Aka, DJ Konde, Dani Wani Mobali, Tembesili, Babi Total Aka, DJ Konde, Hassan Dego Nabino, moi Nabino, il salara bien. Donc, merci à Rolobeza Yangwana. Na pesimbote, mingi na Nadege Ndeke, wana yana ngai, Jeanne Ndeke, famille Ndeke Mobimba, mama na tiki, mama na ngana Gishasa, mama Butoto, mama na nga Kufia Kei, na kende kotala mama, na zana mawa, na kende kotala mama na Gishasa, mama Kufi, atiki ngai. Na moni mama Yambinga, après 2 semaines, mama Kufi. Donc, te mama Kufa inga de na kin na kundaki na kin nakuta ki bien 2 semaines mama dai mama Butoto vraiment liweza nzela na bisonyo surtout beaucoup de courage donc toujours quand nenyo lobaki nepe musala ezotambola mama Butoto merci vraiment je sais ngudi bossi silencieux mbote. Ok, na ça des annonces maintenant rolinga on souka na yo na lo mombe wana ba blora ba réseau ba série wana poto la msa toujours ba tu dans ça wana pena na garder en tout cas grand plaisir et là toujours oyeba ke buzarana biso connecté branché ba lobi na chaîne biso Gemidor TV Gemidor TV ya on te pesa makambo to pesi bongo merci na staff oyo ezo yamba biso mikolo ba lobi staff MP na rata palanka quoi ba na palanka na roi 4 to bon na staff MP Manso Mazali pena donc bata systématique bolinga pe mo ba place robata ma nyonso eza a na staff MP ba le but to bongo na Gérard Michel ajuda social na staff MP na palanka na roi 4 so lingi omona mamba bien oya ovando so mpepa bien po pena to mataramo likolo quoi yaka okuta na Gérard Michel ajuda social ye muto abongo na solo a na staff MP na palanka merci ebele. Tu peux si bon mbote na boss balobi boss na biso de yonzinga à partir de Suisse tu peux si yo bambote belé tu peux si bambote na batio so partout dans le monde na niveau Canada na bosanité Hervé Chipaka wa Chipaka na niveau Canada tu peux si bambote belé Dan Kabamba toujours na Canada bambote belé Marie Rachel Tsenga docteur Marie Rachel Tsenga na niveau Canada bambote belé Kevin Okendembo vous avez belé na Canada bambote belé Jean-Rodrigue Mbassa wana c'est staff Evandi bongo na niveau Canada sans oublier Yves Chingani balobi Yves Chingani Yves Pascal Chingani to pesio bambote belé na niveau Canada boza toujours wana pona Rolanda biso quoi balobi restez toujours connectés branchés sur votre chaîne Gemidor TV ingénieur Patrick donc c'est DJ Konde c'est la biso moi eloro moro isaunga nuna nefu boss nzamba Suisse babi minicho azobeta Didas Arena atose mokonza Bakar Rezo ye na komi kobanga Rezo ye na komi kolenga Basheri balinga gae Bagaji babulona wagarara Tiga mwana badu Mumuti Yabi kinenda kudia basongisi bongo Kito ga jene pate maso sili